Ba tata, ba maman, bandeko mbote na bino banso. Lelo tokomi pene ya maponami pona ko bongo la régime na biso à niveau ya mboka na biso. Lelo Moïse Katumbi nangai moko toye ko solo na bino lisusu pona ko senga na bino ba tata ba maman bandeko eloko moko. Tokoki ko éparpiller ba voix na biso te. Toza na candidat moko ya opposition. O alakisi bipai nyonso. Kolongwa Beni, Butembo, bapekisi ko kene na Kindu, mais population ya Kindu ezalaki kozela ye na niveau ya Goma, niveau ya Bukavu, na Mbandaka, Badolite, Gemena, na Congo central, Boma, Matadi, nyonso population alakisi ke baza sima na candidat na biso koma Martin Fayulu. Ezali na bosani pe bandeko na biso ya côté ya Kikwit na Bandunduville, Idiofa, Kenge, Kungu, mobilisation ezalaki makasi bipai nyonso, Congo mobimba, nord, sud, est, ouest. Bandeko na biso ya Kasai, malheureusement tozwi tenté candidat na biso akoma epa na bino. Mais tosengi na bandeko nyonso. Lelo ezali heure yako sangisa ba Congolais nyonso simana mutu moko. Candidat oyo azwi soutien maximum ya population ezali Martin Fayulu. Toza kaka na chance moko pato bimisa bato ba baby simboka balobelaki biso nini 5 chantiers ezali wapi. Bokuti banzela, bokuti ba hôpitaux, bokuti ba train oyo balobaki ekokati sa mboka mobimba, ba tram, ba pepo eza wapi. Nzela nyonso ekufi. Ba hôpitaux ezate. Classe ya bana koloba kutu te. Baza kotelenga bana na biso, baza l'occasion kokota na classe te. Ya ontina nini bandeko na ngai, batata ba mama naza kosenga bino lisusu pwana avenir na bana na biso. Pwana bolamu ya mboka na biso. Candidat azakaka moko. Nord, sud, est, ouest, biso tout tosanga na simana Martin Fayulu. Maponami ekomi lisusu sikoyo mokolo ya tuku misato. Likambo te, ezakaka poso moko. Tolobi so toye kosala mobulu, tokopesa occasion na mongona na biso a profiter. Akomi ko déployer basoda bipai nyonso na mboka mobimba pa boma biso. Tokopesa occasion wana te. Mais tolobi boye mokolo ya tuku misato. Soki maponami ezali te, wana bandeko na ngai, consigne koya tokosi kokoki su kondima te que population na biso a continué na bato baza konyoko na biso. Tidani na stenge na bino batata ba maman bandeko lisusu tozali biso nyonso simana Martin Fayulu. Candidat moko ya opposition o aza na chance nyonso po alonga epeto bimisa Congo na biso na buumu oyo toza nango sikoyo. Et tokota na développement, totika misère na pauvreté. Biso tozali prêt, équipe ya Lamuka ezali prêt pour relever défi wana. Tosengi confiance na bino. Mokolo ya tuku misato boko kende na ba bureau de vote. Na ba machine oyo tolobaki ba machine à tricher. Tokozwa bango sikoyo na nzela nini. Tango mokanda papier ezali kobima. Botanga malamu ko ezali kombo ya candidat na biso na ba candidat député national na candidat pe ya ba député provinciaux oyo boponi botanga kombo soki ezali te eh bien wana botika pe boite ou bien batika bino bobimisa kombo na ye na moto na biso ou alors vraiment botika bongo te parce que tricherie oyo ba bongisi nanga na bato ya gouvernement ezali ko bimisa kombo ya bato na bango mais soki bozali ekenge e botangi kombo na ba candidat na biso nde esika tokozwa bango sikoyo pe mutu moko abima na bureau de vote te parce que tant que bakobima na bureau de vote nde sikoyo bakotia ba papier na bango na kati na ba urne base ba bongisi bato ya ANR base ba bongisi comment na ba carte oyo ya kombo ya candidat na bango bakokotisa sango soki muto azate azotala te ke urne ezali polele donc kotika urne te ti comptage ekosalama moto akende abima te na mokolo wana ezali mokolo décisive pour na mboka na biso. Bandeko na ngai nyonso na ngaki koyebisa bino nde yango yo. Tozali na ndeko na biso Moïse Katumbi. Biso nyonso tout tozali sima na candidat moko kaka. Congo mobimba lakisi et déploiement et salami niveau ya population. Et puis vraiment la féliciter population
ya mboka na biso parce que bolakisi détermination na bino ya changement il faut ça na mboka oyo biso awa tozola la pe pongite toza ko bongisa pe pona nyonso eleka malamu na mboka na biso nzambe abatela biso nzambe abatela Congo nzambe abatela pe bino nyonso et je suis sûr que na nzambe longo tokolonga nazali sûr à 100% mbula ezali koya changement ekosalama bamama bababa batoto wa Congo mujima jambo yenu muneniona tuko na ndugu Jean-Pierre hapa jua mambo ya mukini yetu tunapashwa kuwa na determination moya ya nguvu tufukushe bale bantu le 30 munaona banafanya report ya maelection ni jua banafuya sema tutakatala au tulete fujo jo pale munabaona banaanza kudeployer ba militaire kubapeleka à gauche à droite banduku tukuye pre kama kuna maelection le 30 ni kubafukusha hakuna argument ingine mot d'ordre njo imuko napata hapa sasa ya kusema hakuna election mambo yabo inaishia pale population inapaswa kujiprendre en charge shibote na ile ne milomba munaona banesema façon yote kulungusha ma machine à gauche à droite mais Mungu anabakia Mungu determination yetu na ndugu wangu Jean-Pierre Kongo yote mujima bale beko netufuata tuende tukavote utile na kuvote utile ni Martin Fayulu numero 4 ule kandida muri chakula hatuna na droit kuerera tai moya kama munenda mu bureau de vote banduku yangu bote bale wananifuata kama bulletin natoka unangaria mimi nilivote Martin kama panakuwa mtu mwingine kama panakuwa shetani unakrie mu bureau mushishikie aya amenez vos petits enfants njo mala ya kwanza mutaangaria kuvote coordinateur amenez vos enfants bali warifunda masomo bakumisaidia jua kutumika na ile ordinateur ile en plus kama unavote kama ina mzuri unakrie unasema ni bwizi atutake ile bwizi ile ingine tunemilomba kabisa ni ya kusema ma PV banapashwa kwa afficher pale yulu na ile ma PV avant mutoke kuma bureau de vote il faut ile ma PV ikwe affiché parce que tunayua candidat wetu tunamipikia aksanti Kongo mujima murimona ku Kongo mujima alikuwa Gemena alikuwa Katanga alikuwa Bukavu alikuwa Bunia alikuwa Kisangani alikuwa Isiro alikuwa Bandaka alikuwa Fwachota alikuwa Bandundu muriona jana determination ya batoto ya Matadi batoto ya Bakongo ile tuna milomba campagne iko na continuer nanga na pas le droit d'arrêter campagne mumkini yetu na tunapaswa kucontinuer na campagne juu ya kusema tufanye nguvu le 30 tuvote candidat wetu numero 4 njoo ataleta changement mumkini na tukue prêt attention le 30 ni karibu na feti tushikwe distrait pale watakuwa kuproklame ma election kama na ma resultat kama na proklame ma resultat iko ya bongo tukwe pre banduku parce que tunapaswa kufanya nguvu mateso yanapita ba militaire banduku yangu ba policier ba soda banduku yangu bote wale wananifuata leo njo banakuwa besoin na mwe tule tumamiete bale mipatia tuma prime kumideployer mukawe banduku yenu mushibebe damu CPI iko na michunga mwache bale bantu bale barimiteswa mukuye kote ya population parce que les changements tuko na leta ni juu 1 mupeleke watoto ku masomo muyenge manyumba bamieshimie leo wabayikupe ataka prime ya $200 ese ma wakati yote barikupa mufungule mancho parce que hii tuko nayo tuko na besoin ya kusema Kongo ireflete ma richesse yake jo pale mnenyona mie na ndugu yangu Jean-Pierre hapa ni juu ya kusema tusaidie mukini twende kumbele na ata kuko mvula ishiko ya vote ata kuko bintu kani ata kuko tsunami twende tujibatre ya kusema kandida wetu apite vile bari mupokelea Kisangani tunonesha bantu bote leo batoneshe maimaji yabo ya kusema bantu barienda derrière muko na kandida mulitutuma kandida commun ni Martin Fayulu mie na ndugu yangu Jean-Pierre na bote bantu yote tunemipikia aksanti sana parce que mulitutosha haya mais kututosha haya ni kuvote numero 4 mushivote Buloji mushivote Nzambi mushirie tena na mukwe ba surveillant ile ma vote yenu
Aksanti, Mungu amibariki. Victoire ni yetu, victoire ni ya Kongo, victoire ni ya changement. Aksanti ndugu yangu.